Mbote na bino bandeko nanga, ba maman nanga nazana une histoire Yakope Sabino. Franchement, ça concerne la femme. C'est une chaîne où on raconte des histoires diverses. Certaines personnes me contactent pour franchement me dire merci parce que les histoires que je raconte, certains sont d'accord, d'autres non. Mais pour les personnes qui sont d'accord, ça les aide à travers une situation, à travers leur vie quotidienne. Franchement, je vous dis merci d'avance. Bandeko nanga na ndeko mobali, comme on dit bayaya. Ndeko mobali aza un jeune garçon de 35 ans à Benginga, à Ebisinga Muna, boko silika, bolimbisanga d'avance, ba maman nanga boza banzambe na biso ase, bino bobo takabin biso, mais vraiment Muna, ngai ba choix nanga, eza ndeti ba choix mibali nyonso te. Ngana na 35 ans, na kolinga nanga mwasi, nga na suetara mwasi aza na mwana te. Parce que tout bandi, tout ça la vie, ils ont pas problème, ils ont pas problème de gauche à droite, mais vie, toyebi lobité. Na kokipe ko bala, na botipe na moi, sinon to bota quitté et simpi pété. Donc, on a se retrouver un homme célibataire avec un enfant. Il est pas se retrouver une femme célibataire avec un enfant. Mais, nga choix nanga personnellement, na lingara na mwasi, oh non, na botité. À la limite, peut-être moi na moko na koki ko supporter na kozwa en charge parce que en tant que homme un homme aza mobali soka lingi mwasi na kozwa en charge mais là na kutana kina elengi mwasi na sepela kina eza mwasi kitoko vraiment soko moni okanisa te kabota mwasi kitoko aza na ba valeur na nyonso tant tous échanger to sololi to monani ebisinga za na bana mibale mais na téléphone tozo échanger franchement azala qui bien na qui gentillesse naie cette femme m'a vraiment touché to monani après mais comme ezala qui na moment il y a vacances azaki na moins de garde te na ebise y a pas de souci zwa bana to mona ensemble azana bana 3 moko 5 ans oya suka 3 ans banango aboti bango papa différent donc aza déjà na mwana moko papa mususu mwana emi ya suka pe papa mususu bon moi si na parcours à vie nae et cause à la pe simba kite ngai moko pe naza issu de na union maman nanga botakinga na papa mususu esimba kipete na papa nanga ayeko bota pe ndeko nanga mwasi na papa mususu ça fait partie de réalité à vie. Là le monsieur il souligne bien, il n'est pas là pour juger, il n'est pas là pour jeter de la pierre, mais ça c'est selon ses arguments, ça c'est selon son point de vue, ça c'est selon lui. On est tous libres d'avoir nos goûts, nos préférences, même si la vie nous peut réserver de surprises, mais il faut aussi combattre ça, il faut aussi se dire ce qu'on veut, c'est possible qu'on l'ait. Voilà. Sikoyo, ndeko mobali ya ebisinga muna, franchement, non, elle m'a lésé. Na réfléchir, na monier, je me suis un peu visualisé. Franchement, on a expliqué, na vandi c'est franchement, aux amos sikitoko, na sepeli na yo, tout ça, belo ke jenenga, nga na éviter relation na yo, na ba papa ya bana na yo. Et bon, lobby, soki nga na on a un couple na yo, et que tam susu, bozo bengana, problème, boy, pour moi, nazar un peu un homme zoua, nazar un homme très jaloux, vraiment jaloux, je l'admets, à lobby, non, na supporté te, bozo qui tam sous mobile, yango, alinga, azwa, à conquérir cœur na yo, enga na ozala na touche, vraiment, mona na réfléchi ça qui, et on a ben appelé ça, solo nanga, na chaîne oyo, bandeko pe ba échanger so baza d'accord ou pas na lisolo na nganga penza na sutara mwasi azana mwana te à la limite mwana moko muna na ko gérer mais bana mibale nga pe na besoin na vivre na pe na besoin na copine nanga otozala vraiment libre tozala un peu free mais azana bana mibale tant sous ce que ba rendez-vous na biso na zotala moi tout monde na te il faut natika moi n'est pas papa moi tout monde na te moi na zobela moi tout monde na te faut la récupérer moi et puis tout ça nazo tala nazo raisonner parce que voilà là une relation quand ça commence au début c'est tout beau papa moi na yozo moi na boina boabi mona franchement na bona ba problème na épicé na sepeli na yo totika la ba mi soza na besoin nanga benganga ata pona quelque chose comme aya kazaki na voiture zaki véhiculer na bana nae na épicé même soza na problème à véhicule même essence tout ce que tu veux franchement je vais gérer na ngi tozala plutôt ami mais na boy nanga ba problème na kimi makambo parce que non mona délire ango na mona ndeti na kokate
non, kokate, non, ça toujours na touche, donc on est en attente, même si je veux entreprendre une relation, mais j'ai déjà peur de m'engager, yango na muna ngai na moni, ponanga, je préfère avoir une femme ou aza na mwana te. Ata lobi nazui mwasi ya baboti te, to bas to sali vie, ata lobi to boyani, mais on commence pas toujours mauvais. Faut que to banda toujours d'un bon esprit, to banda toujours d'un esprit que pourquoi ne pas et continuer. Tout est possible à celui qui croit. Lié à l'objet, moi, je suis sûr que moi, si moi, na moko, ça me gêne pas. Mais banami balé, voir misato. Non, franchement, dans bon, on a ekende wapi. Ekena bana, ne bon, lobi so, ba ebisinga. Oh, t'es pas mon père. Non, donc la sali perte na vie, donc je veux pas, j'ai envie de profiter de ma jeunesse, j'ai envie de profiter, voilà, donc je veux pas un homme, une femme qui a en gros, qui a pas, je veux pas une femme qui a des enfants. À la limite, moi, qu'on a qu'à supporter. Donc, bibale misa te comme belé ponanga. Boy bisanga na ba commentaire bandeko ya basi. Qu'est-ce que vous en pensez, bandeko mibali? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, sujet est délicat. Moi, je pense que des kamobali, wana ezali argument nae. Heureusement, tous les hommes ne sont pas comme lui. Pour un amour, na kanaza pe na ba témoignage. Moi, si mon cousin qui na bana 5, mobali aye abali ye andimi na bana na ye ezalaka, mais souvent pe ezalaka pe ba lacune ya relation. Mobali mosusu alingi mwasi malingi bana te parce que ayebi ke eza bana nga te, eza bana mobali mosusu. Est-ce que ye na mobali yango bazalaka? Est-ce que ye na mobali yango bakozongana? Donc souvent il y a souvent ce genre d'histoire. Pambate dans un autre sens. Mobali pe mwasi pe soki aza na mobali mosusu, mobali yango aza na mwana eke non na boti te mingi esalaka baconflit. Mosusu mwasi akolinga mpenza mwana wana te, akolinga kaka mwana na ye, akotya ye apa, azomoni lokola mbanda, azokutu kointerdire pe des fois papa yango aza na contact na mama mwana, de peur que tom bazongana. Il y a toujours un peu de petite crise de jalousie, il y a aussi des peurs. Yango, je pense, mibali mingi, komi kozala na discours ndeka mobali oyo, apesinga penza li solo na ye. Bon, moi, je sais pas. Faut boy ça na ba commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, makamba ban ezaka sujet moko délicat et pourtant bana baza cadeau de Dieu, bana bazoa joyeux et nzamba pesaka. Donc voilà boy ça na ba commentaire binope, est-ce que Bozali d'accord ou pas? Est-ce que basipe na balingara mibali o babota te? En tout cas, boy bisanga, tout dépend de chacun de personnes. Et tinga personnellement j'ai un avis partagé. Par exemple, quand on a écouté un mobali, franchement, c'est bien la vérité, je suis devant vous, transparente. Ce qui est un moi, moi, ça ne me gêne pas. Mais si on a occasion de banami balé misato, et comme il est un peu lourd pour Nanga, je vous dis la vérité. Donc, je peux comprendre ce monsieur. Ngai mope na parcours nanga soki par exemple na mobali, a epsinga na mwana moko, peut-être mi balé en tant que femme, je peux dire, ah, ok, mais si on a monnaie, nana bana misato, nana bana 4, na botina maman moussous, na maman moussous, j'aurais aussi un peu peur. Je vais me dire, ah, est-ce que je m'engage? Est-ce que relation est ça sérieuse? Est-ce que je peux aussi me poser des questions? Alors que peut-être que c'est une bonne personne, mais le fait qu'elle a quand même na famille nae, on a peur en fait de s'engager, on ne sait pas est-ce que ça va marcher ou pas. Donc ça on a commentaire bandekolanga pour na lisolo. Je vous dis à bientôt.